Breaking news, ezaba sango Congo na bamboka na bino na bandako na bino, ezaka spécialité à Proverbe 30 pasteur de la diaspora. Ndenge kaka la bino chaque semaine kosala analyse ya basango elelaki na mboka, et chaque dimanche ozwaka bongo l'émission Pain de vie, émission Pain de vie. Ils allaient émission où il Proverbe 30 le pasteur de la diaspora. Alors nous avons un breaking news, ils allaient bon sango ya comme la banda qu'on a bien dirigé, puis présenté, conçu, présenté par le messager de la bonne nouvelle, Oyo Congo ya Proverbe 30 Didier Songo, Dibota Songo. Alors vraiment, tout le lelo, Marambo Oyo na Congo, tout le 1. Révélation d'un journal zimbabwéen sur Nengenini Kabila na Kagame, c'est-à-dire Kabila, c'est-à-dire alias Kabila, pour Hippolyte Kanambe na Kagame na Félix Tshisekedi, Bateki Mboka, Nengenini Bakangi Félix Tshisekedi Ndoki na niveau ya tribunal international ya La Haye, parce que biso ba Congolais ya libanda diaspora to fongola ki livre blanc où ils a qui bongo accusation à poser Laurent Désiré Kabila sur l'agression à Congo par l'Ouganda et le Rwanda. En tout cas, nous savons que Maramouzo qui est lentement et sûrement Oto Kamabaka, Kagame, Kabila, Tshisekedi, donc Kabila c'est alias Joseph Kabila, pour vrai comme on les a Hippolyte Kanambe. Donc Maramouzo qui est malam. Togolobela Soso, rôle Nini Facebook, rôle Nini Satan, parce que les créateurs à Facebook, ils ont Satan. Namazi binono surtout la liwa ya ndeko uti kokufa ndeko papi wa kufi bongo na Norvège. Mais ce papi, je l'ai connu personnellement à Manchester. Il a eu le temps de discuter avec moi sur couper sa bongo n'est pas Jésus. Alors il temps il y a solo nanga masolo ebele mais alaki vraiment disposé te ya koyoka obiso sa ikoloba. Eza dommage à finir biso sotali la vidéo wana. Les amawa komona ndeko mobali ko kufa pe mwasi azo filmer na sous-vêtement au lit peut-être assez na aide to abondela pe lisusu trouver sabino rôle nini oyo Satan atinda Facebook to ba social media et ça vous avez la chance parce que dans gens disent le voleur ne vient que pour voler, dérober et égorger. Alors rôle il y a Facebook, rôle il y a social media, ba WhatsApp, ba Imo surtout ils allaient pour détruire pour alors oyo vous avez un esprit à kindumba oyo vous avez un esprit à boya koyoka oyo vous avez un esprit ya kotelemela ka basena za solo mingi beaucoup kufa pe mingi fina ba wese baby parce que tozana 21e siècle esika oyo promesse nous sont nzambe zo kina okokisama. Antichrist, ça s'est à côté de l'église. La plupart de l'église, ils sont dirigés par de faux pasteurs, de bananganga, satana, tout et tout, ils sont dirigés par l'église. Alors, ils belé comme des députés, comme solo, qui sont francs-maçons. Alors, surtout na YouTube, na Facebook, qui ont des clients. Alors, Facebook, normalement, est seulement pour nous rencontrer des amis, des vieilles amis, des tout et tout. Alors, on a conseillé na batu belé so na muli mwanzambe te so na prière belé te ko na Facebook te kokota na Facebook te ko yamba n'importe qui te po ba photo no so mona ba photo wana ya basi kitoko mibali kitoko mingi ezaka ba esprit ba satan ba revenant tout et tout. Alors ba démon bazo kota na kati ya Facebook ya basi pona olinga mibali ya mibali pona olinga basi une fois andimi yo olingi ya ko peso rendez-vous au Congo, Afrique, au Kepoto, à Tcheba besoin, bah moyens, surtout dans le visa, au Kepoto, bah léo. On se parle au Poto, ailleurs, Afrique, ailleurs, pour ça, nos relations sexuelles, nous, à côté de la nayo, aller au bureau, soit quatre, au comique, au vomir, au sans amakila. Ailleurs, ce qui s'est passé avec Papi, est-ce que moi, soana, avec zombie, ils ont moi, c'est bon, il y a des salamabe, ou il y a des ndeko. Yebana na Facebook a joué le rôle à pas même na Oslo to éviter mais la plupart des jeunes filles belé mingi bazo kufa surtout ba bana Kinshasa ko ba la poto mi bali wana mi ba pesa msuba sida ba msuba zo ko détruire bana basi biso pe bazana bango sur place en Afrique mais ba bata soloka aya lingio
apesi mbongo, apesi même $1000, $2000, kaka po bosa couplé après à détruire yo na kati na yo. Alors faut que na Facebook normalement ezali pona kokutana bato yo kola na bango boyebana ngato et tout. Alors biso basali na nzambe tozoya na Facebook oteya sango malamu ko sauver ba ama bato pe ko tindika bato na kokende na nzanga lola, mais Satan ayaka pona ko détruire pona koyiba pona nyonso. Donc senge boye ba rôle wana ba oyo ba okota na Facebook pona bilingalinga pona koluka kosala ba beauté kokanga ba photo, Satan ko détruire yo vino pe ko beba. Alors faut ko keba na Facebook. Donc lelo ezaki kaka kobeta moi ibako na li c'était na ko expliquer bino rôle nini ya Facebook zo sala faut keba. Alors to itolo ba awa Félix et Tshisekedi autres bien Félix Lagaffe le collabo azali humilié pe prisonnier ya Kabila. Bino moni semaine où les gars moi c'est Félix aye kufungola Kabila na robe de chambre. Ça dit Kabila a débarrassé par la bango sans kobenga, sans protocole, a eu la caméra pour sans parce que Félix a dribblé Kabila 3 fois parce que Félix est un petit politicien, il y a Zoba parce que biso le président n'a sauté parce que à mon apoto nazo que ça n'a biso ba kino na ba poto soni parce que Félix a na posa a Kabila. Alors na tina ko débaucher ba parlementaire te azalaki na Angola ezali bongo na sous région na biso l'armée la plus puissante, azalaki na Brazzaville ezali bongo moko ya armée la plus puissante, yokana na Angola yokana na Brazzaville avec papa na Denis Sassou Nguesso boko kanga Kabila na bato na histoire ici là. Alors so yoso ka biso te etalio parce que ba oboma yo tolobi susu pourquoi na ngonga oyo bato ya diaspora biso bato ya diaspora to telemeli Félix m'a pour te comprendre que Félix a un président protocolaire en avion te Kabila a eu palais présidentiel à Botoli à Botier na cité ya Oia ndako 3 chambres asa humilié à un avion te to telemeli et puis mokili c'est la président de la République par rapport à discours il y a investiture na ya lobaki a obimisa ba prisonnier politique ba dio mindongala ba prisonnier belena IDPS bazana ba prison oyo président aza na tina ya kolobelo komotezaka ko gracier bango to babima ti lo azo sala mote olia bimisa ba prisonnier ye azo la kabana poto que bino bozo ba visa ofele. Est-ce que bana poto bana posa ba visa ofele déjà to futaka ba visa na biso tozangi monte biso souci na biso ali ba prisonnier nyonso politique o Kabila Kanabe o azali Rwandais à Kanisa na Congo pour libérer bango point très. Pourquoi il y a eu ce mariage il y a Vital Kamerhe ou un civique ou bongo l'homme le plus dangereux pe numéro 9 attaquant de Pointe à Kabila pe yende futo bomé le premier parce que nangonga oyo ba moni ete diaspora mo ba telemeli ba gaf nyo soto yo président na bango protocolaire azo sala ba tindiki aya ko sala mariage pour na ko déplacer débat. Bozako luka bangombe uchiwa bangombe uchi Rwanda ezokende ba Congo ezokende ba Ndundu ezokende Kwilo ezokende Kwango bangombe wana mtu ayebaki place utayi la place ezokende esa Vital Kamerhe. La plupart abato bazali na bangombe bango bazoboma na mai ndombe bango na bazoboma na Yumbi pe bangombe wana bomoni ke 32 vaches et ko se retrouver et pas ya Vital Kamerhe akiko bala mwasi ya ndeko na biso jibe. Et a foutu $150 000. Tala place oyo les bas ou les ridicules ne tuent pas. Un civique, Vital Kamerhe a marié na mwasi na yeba. Boyana na noté, mais à quelque chose sœur na biso bava na ki makango. Et a yemba na moko bala ye, a sali fait ya 3 jours na ngonga o ba enseignant, fonctionnaire congolais bazo travailler lui débourse $150 000 na 32 vaches pour nous bala une pite pour lui sanga nazo finaté mais c'est comme ça qu'il faut l'appeler parce que cette dame là a été la femme de Jimé Mpiana, c'est sa vie privée, et je la condamne pas, elle peut mener sa vie comme elle veut, mais Azali même Vital Kamerhe n'a pas beaucoup de choses en Angleterre à cause de la politique parce que a un rôle modèle à qui on bala moi c'est abatou et moi soana aza déjà na mibali oyo babimana e vienanga moteki diamant nani dili kinwani pire vienanga oyo to banda na musala esika moko ngai na titi le valois na maison du king donc biso ba qui formé
nde tout ça la première publicité à Kin tango tout ça la bongo ba manager ya King Kester Benia. Donc moi soana azana passé à ma belle rose à première dame té alors bino na ba journaliste ba koni fuati bo vaneli yango bo mona ngo grama solo zo za makola masola buzoba ndakutsone ko beta mpona funga bino ka ki ba tinda ke po district ba congolais na ngongo buzo lobela Félix bo déplacer na masolo bo ba beta masola vital et pourtant vital a bâtard moi ce n'est pas bâtard ba on surtout ba démoniaque ou a déboursé 150 000 na 32 vaches qui pour aller bala moi ça j'ai bien piana pe moi ça dit qui noa ni mosomi mabanga donc ezali mawato entre temps na ngongo vital Kamere na président de la République oh tu sais que déjà président de la République na mon premier président de la République il y a sans esprit il y a mbaga ça ya zoba lokola vital lokola félicité yo président de la République na ngonga oyo chaque heure na mboka no Congo bazo violer 48 femmes yo kola ta pembe aucun na yo kovanda na fête il y a un aventurier moko un civique moko boye un criminel de surcroît pour vous fêter bundumba na ye pe au moins qui bozonga na petit matin batiki ola la tena tongo nango chef na yo alias Kabila ayena car ya CCC ko et puis elle a été tenue militaire bon mon dit oyo Kabila na bitende ni to aussi là parce que a humilié biso pa ko mon biso ni to ba con c'est-à-dire azoti tenue militaire pour yebisa biso que yende azoti diriger za mokonzi pa na car Mobutu provocation lisusu donc c'est-à-dire ya botola ba plan sur ba congolais yende en réalité na Congo le problème c'est Kabila le plus tôt au Bomaye, le plus tôt qui mieux au Congo. Parce que le problème dans le Congo, ils ont Tshisekedi, ils ont Kabila, Robert, Batouana, tout le temps. Ce qui Kabila, ce qui Tshisekedi, Azak, Maïl était au Kanga, le plus tôt que possible, Kabila na Kamere, Bissot pour aider tout ça. Donc voilà, ils ont qui Boumouan. Donc ils ont distraction simple, ils ont déplacement, il y a débat. Kamere, il faut tout si la nanaye avant pour le canal parce que c'est lui l'homme le plus dangereux, le cerveau moteur ya Moutouana. Alors Nangonga Oyo Trump au président des États-Unis azotinda émissaire naye le 23 février pour Nagoya Kosolola ndenge ni ba ko sela na Kabila ndenge ni ba ko sauver Tshisekedi. Alors tout le monde vient Mwanda na place a bomba ba secret vie oyo aye ko révéler en public Tshisekedi a BBC plus de 2500 militaires a tenu ba les formation na Libanda et puis ba américain bazoya ko aider ndingini ya kosila na Kabila ex alias Kabila to ebite vie Mwanda azaka na service ya ANR ya Kabila ko informer sur le danger tout azali congolais ou azoli ngaba libérer mboka pour te éviter ba rôle ni azo jouer parce que ceux qui ont Mwanda aurait yebi que ba américain bazoya pour nous ndenge ni ko Kabila oyebi Kabila ndenge ni ko Kabila oyebi bien que Tshisekedi a tini quelques soldats ba que nous ont formation pour la protection na pourquoi comment pourquoi ko lobango donc bino mon peuple boy ba rôle ni oyo Mwanda asalaka lisusu awa étant que pasteur à diaspora étant que messager et puis étant que résistant parce que le combat est là. Nazo senga na président élu président Faïlou après sa message correct et précis na ba congolais. Na ngongo yo atika ba danse atika message mususu ba tout ba yebi yem taza voter azale ki voter et puis ba yebi ba élection na tango nyonso zo kende liboso population asenga population to kanga Kabila na Tshisekedi parce que ba criminel. Moi je crois que message à ko senga na population to telema to bima libanda ba ville nyonso to kwesa na Tshisekedi na Kabila pour to sauver mboka. Je ne crois plus ya ko kenuluka ba compter ba voix ba to na tina compter ba voix parce que yem to azaki vainqueur. To yebi ke ba boto biso ba élection pe Kabila lelo oyo acte nini abimi lokola majoritaire dans le parlement pour akoma na le président Sénat parce que na kati ya bakor na bango na Tshisekedi alike a Tshisekedi a amendé constitution ba longola ba article musu ba déverrouiller en haut pour Kabila oya kozala na parlement parce que ba parlementaire ni nyonso ba voter comme président ya Sénat a son affaire en 2023. Donc biloko wana nyonso to sala le plus tôt que possible parce que Kabila zo sala na biso boule na donc Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila boule ali
en 2023 azonga président et Félix a outué sabina ngo qui dans 5 ans ko sabina le côté a ko satisfait ba nous pour Félix a bien que a osala ka mandat moko donc nous mon besoin de biloko ana tout président ya zoba ya buinte ya sans esprit de félicité oyo yo ozo protéger Kabila badiba bomaye parce que c'est un criminel. Mais moutongo ya bon de la yo, moutongo mo comme l'on a parlé, l'on a tongo, a manqué au respect, a so sala bablo mo au samu yo pour vendre aux autres ça lokola ngombe, lokola même na place au balukela yi. Ko balukela ça suma mo zelate il timili yo benga Joao ya Angola, benga vieux dengue na Brazzaville. Bayan au secours aussi l'année le plus tôt possible que ça va bien. Donc ils ont ndengwana. Donc ils ont ndengwana. Cette mise en scène orchestrée à Kinagati par Hippolyte Kanambe alias Kabila est un signal fort et clair à tous ceux qui ont rêvé l'alternance. Il n'a jamais eu l'alternance au Congo. Kanambe défie les Congolais. Il se prend pour un Rambo ou Goliath, l'homme fort du Congo, c'est-à-dire il définit le périmètre du pouvoir qu'il contient laissé au président protocolaire Fachi Lagafto Félix Tshisekedi. Les naïfs et les nigauds en ont pour leur compte, donc fanatiques, tribalistes, il y a des personnes qui ont bien nigo. Il faut tuer et Félix et son chef alias Kabila pour sauver le Congo. Donc Félix Loko, le peuple a boyé, a qui dans la vie na biso to benga mutu felo ou boyebi bien dans ba dossier, il y a ba crime, il y a beta basi, il y a violé basi na France, via na Paratamba ou Bandagar du Nord na Belgique. Pour à côté la garantie au même les populations mais alors que a se battre que via na ba boya e kala pour na ba buso bane asalaka. Donc tout comme chité parce que c'est spécial. Breaking news, il y a samedi à l'élo, peut-être que vous avez dimanche ou samedi, ça dépend de l'Erio ou l'Anango. Alors, vous avez dit que alias Kabila vient de faire signer à Kinagati un pacte. Si tu trahis, je te tue. Alors, ces pays, ils ont un dossier complet. Ces pays, ils ont un délai au mais entre-temps, vous l'avez mis dans lobby. Et pour qu'ils aient un citoyen national 1, et puis vous montrez bien que Kabila a sali 18 ans. Au Bogaki 5 chantiers à Tongani Banzelate à Salem sur Aventure, mais pas au pouvoir. Au cours de cette cérémonie, tous les partis et leaders de FCC ont renouvelé leur loyauté au gourou et ont décidé de laisser Chilombo modifier la constitution. Le peuple congolais a voté à l'issouté, mais les parlementaires ont corrompu par Kabila a voté. Donc, tout. Kabila Zolinga Skosa, que le peuple congolais a voté à soutien, Yemoko a voté par les parlementaires, comme ça, a fait un bongo pour 2023 à son président. Donc, le lobby Mingi, Toluka, pour stopper la bande de criminels Oyo, et Zaina Kombo, alias Kabila, c'est-à-dire Robert Roy, Kamere, Zoué, Najanete, Félix, Oyo, Azali Bongo, Moutou, Nabango. Alias Kabila a incendié pavillon. Il y a maternité na Galema à Bomisiba Nebele. IDPS Basili qui va passer Félix ultimatum va ébisser Soki à Kanisi Kabila a mémie na CPIT Bangomo bata IDPS par marché pour Bakamaï. Donc c'est là qui spécial breaking news avec le messager de la bonne nouvelle. Tu vois que semaine Oyo, il y a une semaine à King Kesteremenia, le grand prêtre de Tika Ibiso, il était comment? Oubalaya, à Telemaïkara, à l'Obaï rien. Bon. C'est-à-dire, Bisso Congolais, tous les devoirs sacrés, ils allaient au Kanga. Alias Kabila, Hippolyte Kanambe, au Kanga. Marionnette Nabango, Tshisekedi, oiseau contrôler le côté, au bazo humilié, puis au Kanga, Bazoué, Bajanette, Oyo, Bazana plus de 700 contrats miniers à Congo, Oyo, Bango, aux familles, Bazo pillé, Bazo Bouma, Bazo détruit. Donc, et comme il devoirs sacrés, Bisso Congo, tout ça, breaking news en direct, il y a Mongalé Maté, mais en direct, il y a Sentinelle TV avec le messager de la bonne nouvelle. Proverbe 30-30. Awa, na yope sa grand beauté, na ba tunyo so na tarabiso, ba tunyo so tu balinga rabiso, ba tunyo so soutien na rabiso, nzambe nanga amona bino kezaki bongo. Proverbe 30-30, le messager de la bonne nouvelle. Bye bye for now. Yes was encore. Okay.